Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bien Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand on a musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozo Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonsoir, ça dépend de l'air aux Zolanda Bisso en direct qui a chaîne Obo mais sana Kolanda Tindika Tindika télévision. Bon ça a toujours branché et puis bon zappé était vraiment makambo ezali. To éviter toza précisément awa na parler de la nation, on a parlé du peuple ici kawapi. Tozo mon élection linge salama o justice apekisaki alobaki ba stopper pour Jean-Marc Kabounda azonga na en place na après ba koyeba nini ba kosala. Mais subitement to moni Janine Mabunda na ba député mususu ba yeba sa l'élection na part na bango na ndenge na bango to éviter Congo est divisé en deux parties. On ne sait pas donc jusque-là, tous comprendre tenir les actes qui s'est passé. Nakati Mboka au Kinshasa pour Mambozo Salama, tous batté. Et puis pour roman na bilili mususu ndo moni Jeannette Kabilandenga lobby que soda bete masasi azana droit il faut qu'on appuie à côté sina ba député mususu Congo toza wapi où allons-nous? Ndo bomoni ba soda bisika bazali donc ba pekisi ba bakota pona kati kuna ba osa musana bango bomoni ba ndeko nde ba libanda to tambwisa to partager na bandeko o ba telemi anzinga nzinga boyo kape ba popo na bango boyo kape message na bango nini bakolo bapo Kongo auto éviter so to kende nango wapi na tanga lwa mususu na butu lwa mususu finalement mboka tambola raboy to éviter papa zaki abandaka la to ndenge nini bonjour tati nangai Toro lingala toro bando tala moi caméra pour bayoka quand même makambozo loba to monyo libanda ya palais du peuple et puis ba soda ebele bino bozara kuna mais bokati sina ngambo pourquoi toyoki ba député balingi ba voter député mususu na place ya Jean-Marc Kabunda. Or conseil d'état a ebisaki bango va voter na Numutute na place ya Jean-Marc Kabunda jusqu'au nouvel ordre. Parce que makambo ya Jean-Marc Kabunda eza na justice. Donc soki bango basilisi makambo wana kuna na justice nde bango bakoya koyeba ko voter makambo donc député mususu na place ya Jean-Marc Kabunda. Mais subitement tozomona kaka ba député bazoya po ba siéger ba voter député mususu na place ya Jean-Marc Kabunda. Et puis conseil d'état nde mutu atindi ba policier kwete ba député wana basa nini ba siéger te biso pe population na sima ya maloba ya conseil d'état pona ko appuyer donc décision wana ba siéger te po tozomona ba député depuis bazali na gouvernement ya Tshisekedi bazolo belo côté biso population tozo sala nde boyi. Mama, est-ce que vous avez dit que misale eza na mboka biso ba biso boye to sito tanga ba classe ba diplôme eza na banda ko ifandi na koya ko sala nini likolo ya moto et puis ba jeune ozomona likolo ya moto to tambola kana donc toza ba licencié bazali ba ingénieur bazali donc mais ba journaliste bazali likolo ya moto misale eza te yango to telema likolo ya moto dollar yemata ipai confinement koto ipai état d'urgence ipai biso to souffrir. Député à mon côté aussi to yoka non bon to lobby oui pour dollar à ekita jamais ezaka ka to lobby oui autorité morale na biso a ebisi biso ce qui boye nde bango ba vota bato to est-ce que to vota bango pona bongo bien to vota bango pona intérêt na biso population. Ok, merci papa na bon na ndenge bango ba boy ko ka justice pona bango élection za lelo to na ndenge ba soda ba sali bo ba bon élection ikusala maté parce que to moni na présence ya général nani Kasongo a siégé place en selon décision ya conseil d'état ba siéger te jusqu'au nouvel ordre. Yemoko pe auchobima awa a ilsibiso que non pour ça misa bino parce que décision exacte que non ba siéger te jusqu'au nouvel ordre. Yango to telemi tozotala. Siko na makamba boye na bandi ke président Mboka pa Rolanda chaîne oyo. Okopesa message ni.
Bon, na yango tozopesa na conseil neti ngai nakoyebisa nakokota na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton oyo nga nasalelaka na parlement debout ya UDPS nakoyebisa ye ke non il fallait afungola miso ye aza na libala penza oyo ya yaka tovanda oyo baobundisa ye na CCC ye soki azoyeba te biso population bato toza libanda toza komona ke non FCC wana bango nde mutu baza kobloke ye po asala makambo ya malunga denke population baza nano na posa na ye il fallait afungola misu na eloko wana toza na autorité morale moko me biso toyokaka bato ya FCC babengaka Kabila autorité morale c'est que baza deux présidents na mboka oyo ou bien président azalaka moko na mboka oyo oyo nini tozomona ye pe il fallait afungola misu na eloko wana. Ok, merci mon frère. On a un message, je sais comme il peut bazo landabiso. Papa, bonjour. Bonjour, maman, journaliste. Tout le monde y banda ya parlé du peuple et musala tozo le comme passage ndokuti makambo. Bon, biso toye awa compte tenu à buzo ba député na biso bazana ko sala. Buzo ba pe le karaté. Congo eza mboka ya individu oyo eza neti mboka mo boye eza na poche mutu te. Ba député na biso bazimboka oyo bache eza neti eza na poche na bango batu ba koma pe bango batu ba longola. Ezala nde bongo te. De ma part pour ngai ba député na to bandoke na bango ka bongo. Parler du peuple oyo tina pouvoir à Félix oyo aussi la te bongo mona biso to la place ata un mois. Député mo ta retira le quota poto la sa bango et to vota bango ba lobela biso. Mais tellement bango bazo viser intérêt à bango na bana na bango na ba famille na bango. Ok, merci beaucoup. Ok, voilà, bonjour papa. Bonjour. Papa, tout le monde a besoin d'un gambo, mais le lobo est un gambo via des dégâts, et ça pour notre policier, bazo menacer. Il y a l'Iboso, nazo pesana no. Merci na président de la République Félix. Pour na ndenge tozo mona benana pouvoir na tozo mona mamozo changer. Lelo ba yebisa biso ba député ba legana ba tefe ba lobene po chukwa conseil d'état lo ba pena que mission na ezake ba si sama mona cour constitutionnel après ba reçoit l'élection mais to moni ba beta ka tolo wana ba beta ki tolo lobby o to kokota to reçoit l'élection mais lelo na moni pena ba che ba policier bon temps moko quotité na personnel président de la République merci na o ya zo sala to mona réalité. Bande comme sous ba déclarer ba lobby que il paraît nani Jeannette Kabila sa kota killer aye à côté directement la ba député mususu. Ah Jeannette Kabila zania soso azane lowote. To yebi ke bango basali pena na pouvoir a combien de temps basali lo mowote. Mais na minute pouvoir comme na maboka biso peuple tane to ko telema. O parler na biso. Koko sa mateke mutu mo lo bate on na député na kota parler du papa parler za ya biso. Tine to telemia et tikalika ka moisin. Juba dessous du parlement tozalaka boy mais mutu moko te okota tozoki bisa bango ke bakeba na ba faso bazomemela biso na mboka na biso tozoyedi da bango mayele tozozela bango ka muke bakota lelos ata moko so tomona eleka to olande mango to beta pour nini bazana vision président de la République banda bakota maintenant na palais du peuple to mona raté loko moko te ke o ya sala bo te tozo mona kaka o do intérieur balongo la kabundi o do intérieur baboye ko bisata na batambwe mamba na bajanini mabunda to yeba mission na bango mais lelo ba bloquer mission na bango eke na suka yango eke na suka etikanika quelques mois poto pupola bango biso to na poso ko pupola bango na palais du peuple bakende biso ba to vota bango oyebi yango to vota bango ba sale logo te turo to bando landa bango na ba parler to lo baba yoka tine to ke bisa bango parler to yebi da parler moko na ba oyo ba so liambongo na yoki député moko zo beta to le Daniel Safu wana gutu yenye soso Daniel Safu biso to buka yo ba kombata ba congolais ba jeune fille ba congolais a to boma yo na maloba ozolo ba obeta to lo sala ne pogo to bano kota kuno yebisa osalani
Yebso biso loko sala po jo tele mana TV zo lo banem po chikwa. Bino bo c'est la rabo yoka coup de chapeau mikolo. OK, voilà, bon comprendre que ba jeune de bazolo ba baza vraiment na kanda, baza vraiment na kanda. Dans un état de droit mutna mutufo aloba se justifier. À s'exprimer ndenge ezalaka kaka quoi. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout le monde bino na kosilika makasi. Maman, quand eza makasi, photo manifestation kana nzoto a député moko. Parler oh bien on parler du peuple ezaka ya batata na bango te ezaka ya biso peuple. Loko balingi to bana ko vandawa, to ko vandela bango awa ta 1 mois. To ko tala muto ko saisir awa. Loko bango balingi ko kota na vision ya chef de l'état te. To ko talisa bango ke biso peuple, to ko makamona en charge. Ba ko saisir to tala bango. Merci. OK, voilà, merci. Bonjour maman. Papa, tout le monde bino abanda pe boye, tout dans l'état de droit. Botelemi ebele kuna babengani bino lilobezani. Te biso awa toye ko revendiquer kaka droit na biso. Po awa toza sima ya Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda ke ko saisir justice pour rétablir ba droit na ye. Ndenga zalaka na ngo liboso. Po biso nyonso na bango toza na coalition. À un moment donné, justice est saisie l'Assemblée nationale, va suspendre nano o elingaki po eleka na assemblée et réhabiliter nano Jean-Marc Kabunda provisoirement, mais tomoni assemblée et bois qui si en gros et rejeter déclaration de la justice. Donc c'est comme si ekomi bitumba ya Alina Forman. Parlement contre justice. Ah tomona ki pe justice et César et na likambo ya ke no balongole immunité en tambo mamba ya baboyak. Ah ouais, justice à saisir, on va réhabiliter Jean-Marc Kabunda, baboy, yango toye, to manifester pe kandawana keno, parlement, bakogi ko jamais ko teleme la justice te tango, justice elinge sala musala nango, nde elobamaka na article 151 ya constitution. Parlement ezana mukanu moko te oyo ekoki ko teleme la justice tant que justice e sala musala nango. Yango toye a opo toyoka ki parlement baloba ke non ba osala élection lelo mais to zela nano totala tala nano soki élection ngo ekosalema ou pas po tomoni ka ba policier belé ba le biso a ke non bozala à l'aise yango to doser nano mamuki. Oui, bien sûr, ba député musu ba bimili bana musu ba tikal na kati. Est-ce que zon dimisa ma que élection we ekozala lelo to ko tomoni ba soda de ba tonda ne belé ba kosa. Te naza sir ke non ekozala te. Po naza sir ke non élection ekosalema te po ye moko général commissaire principal ya ville province abimi a lobby que non o mitindo e pesa makuna et lobby que non aya acha mwa kimia awa po élection et mwana et zo moyen ya relegate dingezala. OK, voilà, merci. Tozobetaka c'était na président Fatou Beton fongola misu yoka kolela ba jeune. En tout cas, ba jeune ba olela mingi. Likambu moko so comme na minaka batumi ba lemisa te comme la considération. Donc il faut considérer en autre faut yo telema. O ça quelque chose o loba po tala ba jeune nde batonda ni belé. Misale zate souffrance za na mboko yo makasi. Nozo mona bakuluna bazobima nozo mona miyibi bazobima même na bakata bandako na butu bazokotela bato. Et manque à faire. Donc président Tolini au téléma, au bunda, au loba pour le peuple, au pondenge papa qui peuple d'abord. En tout cas, ekosa la biso pe bien, na biso batutolo sa misala o malgré to beta maka mo bambangu to landanaka. Toza na état de droit yondo molobe na biso po ba député yango pe tozo mona ceux qui to voter bayaka bien mais l'air ekomaka makambu ba abandonner bino batiki bino na yango tozo tambola tozo luka toujours bozo mona bino mo basoda nde bazana ngambo donc moya okatsa kuteza te na micro ope bako panza ngo mais le quoi to lingaka bino le quoi to lingaka tindika to samusa na biso to à suivre. OK. Papa, bonjour. Bonjour, maman. Ça pose des passages, tu y es pendant que tu as mambo c'est passé. Non, on a juste quand la makambo o ezole kana ensemble. Il y a au ba député na biso, bazo sala. Biso to votaka ba député pour na kolobela biso. Et non pour na ko sala ba distraction na mboka. Ce qu'ils sont en train de faire là, ezaniti ba jemoro boya bana mike. Bazo ke kovanda ko banda osala non ba tchemboka oyo comme to ba jemoro boya bana mike bazo ke na kosala. Mais ils vont prendre toutes choses au sérieux. Le député vont prendre toutes choses au sérieux. La RDC est Zamboka Moko où vous pouvez servir
corps et âme. Neti biloko na bino moko. Quand vous refusez à servir dans le RDC, bah député to vota bino boki sala wapi. Puisque c'est biso ba population au biso to salara pour na ko sala la biso ko sala la biso donc ko sala besoin na biso. Toye awa juste pour na makamo o elika ki ensemble. Ceux qui vont moni troupe na population o etelemi et juste pour na ko plaider na o ba député ba linga ba kota pour na ko sala congrès ya ko élire ya ko sala vote na mutuna nini ya les décisions de Jean-Marc Kaboun. Ils ont décidé de Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a accepté, a respecté, a vendu. Alors, Jean-Marc Kaboun a porté plainte, a porté justice. Bapesi bango, bapekisi bango qui va se jeter. Les 12, je pense. Bapekisi bango. Mais c'est seulement les députés qui ont violé la loi. Pour na kweke kota en assemblée, après que ça là, élection na bango. Pour ça décision yani. Alors, Cour constitutionnelle et PCI Bango 48 heures, il devait patienter d'abord jusqu'à 48 heures pour battre la question. Quelle réaction Cour constitutionnelle? Ceux qui vont accorder Bango, alors oui. Mais ils n'ont pas fait ça. Bah député Bamoni qui parlait du peuple, on les a parlé dans Bango, mais ils ont parlé dans Bango. Ils ont intitulé qui parlait du peuple. Ils ont parlé à la population. Ils sont là pour ça la besoin de la population. Ils doivent entrer là pour voter loi aux populations quand même. Mais les députés ne sont pas là pour voter la loi na bango na bien na bango. Alors la population se lever boy. C'est ça qu'on vient de découvrir qu'aujourd'hui un Congolais a droit dans son pays. Nous les Congolais, nous avons droit na Congo na biso. Voilà l'air total quand même. Ils ont marqué quand même moi différence moi ya mboka na biso. Pour na ba député ba yeba que non bisonde ba kolomboka oyo ils sont là pour servir pour nous, bazo servir bisonde. Ba kosala makam na bangote. Tala général Kassonga Kiawa a déployé des policiers partout. Bisopé population totelemi, tous a déployé presque partout. Pour na copec ça bango ke bakota na parler du peuple l'assemblée té. Na parler du peuple té. Pour na kolakisa ke no parler du peuple on les a pour na biso. Yango ba image tozo senga na bino botia kango pour na ba député on a avant na liboso à télévision na atala. Moi j'ai été élu par la population. Je n'étais pas élu pour que ce n'est pas Kabila. Non, c'est la population qui a été candidat pour voter député. C'est nous. Alors député, à quoi servir Kabila? Est-ce qu'il va servir une dizaine de gens ou bien à quoi servir toute la population? C'est ce qu'on demande. Moi je demande pour savoir. Député, ngana vota kiyo. Peuple congolais a voté qui yo. Ce n'est pas Kabila qui t'avait pris pour continuer la place. C'est nous le peuple congolais. Maintenant ce que tu fais là, c'est pour servir la population ou pour te servir toi et Kabila? Ou pour te servir toi et Janine Mabunda? Ou pour te servir toi et une dizaine de gens? C'est ça que je demande pour savoir sur les députés. 2. Les députés. Vous avez sonité, vous avez mawaté dans Moka na bino Congo. Quand vous refusez de servir la RDC, vous servir Wapi. Beaucoup servir Wapi. Vous pouvez faire quand même la différence de la RDC. Vous allez et quand vous violez d'abord, vous violez dans le Mibeko Yambo Canadien. Et c'est télévisé. Quand on va prendre les images ici et les mettre partout, dans Mboka Moussous Afrique, depuis 1960, papa, Natikala comme on a été, Namboka Nabiso RDC, depuis Kassavubu, État des droits et Salama Namboka. Mais aujourd'hui, je viens de voir l'état des droits. L'état des droits qui s'exerce en RDC. Et partout en Afrique, je ne sais pas si je peux me tromper, partout en Afrique, État des droits est zappé. Mais c'est aujourd'hui qu'on exerce l'état des droits. Et l'état des droits est en train de frapper les autres. C'est pour cela que ce qu'ils font là, ils apprennent non, beaucoup s'échapper dans RDC. Le bac est au coup avant état des droits. Mais ce qui est au coup avant état des droits, papa, Oko Kangama. Depuis 1960, comment on a été ministre en fonction. Aujourd'hui, on a arrêté Vital Kamerhe en fonction. Il est là. Et toi aussi, député, si tu marches hors Yamibeku, ce qu'on salit la violation en loi, tu seras arrêté. C'est que je te demande que, député, bisonnet au vote qui faites pour na ko sepeli sabiso. Toza peut-être pour na ko finir pour na ko ça, mais nous vous supplions. Bon, je peux dire, nous vous supplions, comme vous avez déjà l'icolo, mais nous vous demandons de servir la population comme besoin naé et lingi. Vous pouvez nous servir, le député. Vous êtes là pour nous. Pour choisir aujourd'hui, qu'est-ce que vous entrez là pour voter?
Dollar, les lois qui ont 200 000 francs. Vous faites pour souffrir le peuple congolais ou bien vous ne voyez pas l'atmosphère les honorables. Bozo Monaté, député. Bozo Monaté, dollar et Zatiwapi. Est-ce qu'il y a un voté là qui dit non? Juste après, en 2023, nous ne sommes pas tous les pays à la corruption. Vous ne viendrez pas jamais me corrompre pour voter bino. Je vous dis et je vous répète, dans lobby, ceux qui boivent en 2023 pour boire, je vais faire mon choix na oyo akolinga ko sepeli samboka oyo. Ceux qui vont continuer, en 2003 on sera avec vous. Donc comment on a les sous ceux qui okoya les sous poto voter yo loba Kabila azo na kinga kati achayo. Ceux qui Kabila achayo te yo député to ba ke côté les mela wapi nani akopono les sous. Puisque tozo ki neti batuma bakanga ki la mana miso mais tozo ke siko yo na ko découvrir l'une des réalités ya mboka na biso. Alors je viens de trouver que la RDC a eu l'état des droits et le peuple congolais doit savoir que non, les lobbies sont tous à pouvoir en Mboka, un peuple congolais, tous à pouvoir en Mboka, puisqu'on vient de faire l'exemple ici. Les députés peuvent siéger, mais c'est le peuple congolais qui a refusé. Ceux qui vont moniter trop opinion sur la population, et Téléma qui pone député à côté dans l'Assemblée à siéger dans Ndenge Bango. Ceux qui vont siéger à Makaboun, vous allez attendre jusqu'à quand la justice va vous répondre comme à PCB 48 et vous devrez attendre. Pourquoi vous avez pressé? Donc vous avez un intérieur caché dedans. Vous avez donc vous allez découvrir comme si il y a un ça ne va pas. Puisque ceux qui vous allez vraiment vous respecter, vous devrez attendre d'abord un moment. Mais tout le monde a besoin que c'est comme si vous préparez quelque chose à faire. Hein? Bon, on ne voit pas clair le député. Ceux qui vous disent que la population bon maltraiter la population, après la population s'est retirée. Vous allez servir qui? Beaucoup servir Banagne. Beaucoup servir Banagne le député. Tout le monde répondre à ça quand même. Alors, prenez quand même à être sérieux. Les Congo, les pays moko ya batu moko sérieux. Et vous aussi, vous devez marquer la différence de la RDC. Et pour la bisognon surtout l'anda kabino na simas, que ça nous donne quand même plaisir à cause de la net binon. Si vous ne faites pas ça vraiment le député, ça marque la honte de la RDC. Nous vous supplions et nous vous demandons de tenir bon et bien, de rendre bien la justice et de rendre bien l'état des droits que le chef de l'État vient de nous donner. Merci. Ok, merci aussi à vous. Voilà, toujours tambola toujours awa, toujours à place pour moni batupenda baza ebele. Ok, voilà, bon mon indenge to zalaki bongo awa libanda ya palais du peuple. Bosomo na ba député mususinde bazo bima, bazo louer pe ba catch parce que moi même ba les kalami tout kala bango ezate pour population za ekosilika. Population za ekosilika pour baza pe na raison na bango. Mboka tambola ka boete ba député tolela kana ba kombo na bino. Mboka tambola ka boete bon, d'habitude, on dirait qu'il y a Tindika télévision pour vos amaramions. C'est passé à Libanda. Il y a parlé du peuple. Tout le monde a une prochaine émission. Ciao. Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi votre humble servante Amarou dans la bino Olingaka musique, Olingaka politique, Olingaka foot, Olingaka social, socio-culturel Boya et Belé na Katia Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso et là quand les ana musika teka rouge on mona ba koma s'abonner mensuellement pour vos Katia Voka Amarou na no politique na obeta c'était la politique Boya et Belé Yasika tout le monde a mis ciao.